babina sali pour ngani tanga masolo boucle ala masolo e komi kitoko awa Honorine Braquer penza Honorine Broche azozwa coaching oyo euti penza Allemagne e pai ya président na bango oyo ya Allemagne atindele avocat ya mundele botala coaching awa makambo eindi po makambo oyo vraiment ezali danger boyoka ndenge Honorine alobi makambo susu awa vraiment epesaki biso pasi vraiment Honorine nani aza na nsima na ye pe nani atindi ye bolanda kaka na micro ya Lingala News. Du Congo, pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, le greffier, extrait de... Bandana botama na tikala ko mwana kwa temo kwa parce que na kodo ko ko shakati kuna ni bandana botama ngai plan ko ndenge kwa ndi ma na swenti para zala modi otra mama za pembe na yozo mbadanga au pembe na ngwana Capitaine SD. Pré-action. Ogi kosomisa pied na tre ya Honorine po totala soki benedicte azalaki ya mobima soki président si akoki kozonga pied azotina baninga parce que moi baza jive aotuna bango bini sikoyo azobima akende epa na bango nani prévenu Honorine directement na wana soit micro osengaki caméra no omoni caméra ndenge elakisi ndenge renseignement bénéfique azali maloba ntango amoni basispe ya baningi kosola na baninga na ye na eza na kati wana omoni wana abimi na kutani na yo ozongisi yo na yo olobi okokaki na kati ya lali nani alobi ya solo yo uke ye fo kamera yango wana biso nyonso tomoni zela soki tozalaki wana mwa piese na ye wana eza moke tomoni wana afungoli zela tozoéchange tozodiscute nano te tozolakisa yo nde par rapport ya baimage afungoli abimi tozoya tozongisi ye ezela nani duduru zongisa moki ye Honorine président Honorine amona image wana oyo nani azokosa juste avant entrer na voilà wana azotuna atelemi afungoli abimi
Mais tu as dit nini kobima eza mbala moko couloir temeye wana akalaki kaka pembeni ya porte abimaki te nga nakutani na couloir te abimaki te atelemi na porte azongi mbala osali croisement na ye na porte mais akalaki kaka na couloir te ye alobaki nakale na couloir afe faux donc osali croisement na ye na porte ye azolinga bima akutani nga na porte azongi na ye moko azongi mpe ye moko azongilaka moninga noir azongi ye après ntango azongi après nda bandopesanga mbongo wana ndenge boomona ye moko ataki mbongo nyonso oyebisi ye apesa yo mbongo mpe ye moko na plaisir na ye nalobi nde pesanga mbongo naza posa obongo te pesanga mbongo mpe na okende nanga nde plasa bandopesanga mbongo voilà sikoyo kotala zonga na couloir sikoyo après wana couloir kaka opela kaka oyo sikoyo ndenge azokende zape Monsieur le Président, après opération OE, dans 9h45, une autre opération, il s'en va dans le même bureau. Même bureau, il y a access. Oui. Il y a monogramme, caisse BO. Bon, tu as total opération. Tu as honoré une chose. Et honorité. Ah, honorité, ça vient qui. Maintenant, il y aura d'autres éléments qui vont faire des opérations ici dans ces bureaux. Ok. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, votre audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste audience, agent de première classe, Kapiama Delphin. Alors, mon major. Ah, ok. Réponse. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Le greffier. Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, ce mardi 11 novembre 2025, dans l'enceinte du camp de Fongola, assise sur l'avenue des Huileries, dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause. Auditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor, contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katom Pamukasa Kato. 4. Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchel Mukuna Onate. 6. Monsieur Benjamin, non notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Capi, non notamment identifiée en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2025, Mouyembe Sansane Patrick, major greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Merci au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Le tribunal rappelle l'unique affaire inscrite sur RP 25/25, RMP 11-569/25, en cause de l'unité de garnison du ministère public, le parti civil Raobank, ainsi que Bijou Bidor, contre les prévenus
conseil avec non le Moutoki, César. Prévenu sous-conseil principal Kachamangon Anderson. Prévenu Kanto Pavu Passatato. Prévenu Ngabo Dormer. Prévenu Honorine Pocha Naomaki. Prévenu Benjamin. Et enfin. Bino nyonso mpe bokoti boye tobanda ozonga boye ndeni tozalaka limonde tozalaki jour anati omwetanga bandai kotanga tokotaki sikoyo ndenge tourne boye yango na otsaa yo oza sik nai na hotelema journe mambaka boye centre tozonga deja tozonga kaka comparé représenté par ce conseil. tozonga papa tozonga na ligne tozonga na ligne tosunga Conjointement avec Maître Kabongo Carlos, avocat au même niveau. Conjointement avec Maître Gaël Kaïmé, avocat au même barreau. Maître Kyungumara Gourabi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Gaël Kaïmé. Conjointement avec Maître Chichou Abissima, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. La partie civile Bijou Bidon, comparée représentée par son conseil, Maître Ngoua Djonga, je suis du barreau de l'Équateur. Maître Seda Kouba, comparé pour le prévenu Kingambo et Antompa. Je suis du barreau de Kinshasa Congo. Pour la prévenue, on a des Honorine Porchef. Elle comparée en personne, assistée de son conseil, Maître Samuel Atoika, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Pour le prévenu Kachamangoï Andressor et Mol, les deux prévenus comparés en personne assistés de leur conseil, Maître Chélé au collège Dieudonné, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement. Je suis Maître Marcel Moukenge wa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Asombo Kassendi Mathieu, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Hussein Nigele, avocat au barreau. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Shadow Kosoli, défenseur militaire. À la fin de la chose, nous participons au collège représenté par leur avocat Babia, Simba. Votre avis au gendarme. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les prévenus Capi, Mme Capi et Benjamin ne comparaissent pas. Soumis de l'article 324, 325, 26 et 27 du Code judiciaire militaire, il plaise à votre vice-tribunal de statuer à leur égard par défaut. Nous avons dit. Je fais noter que c'est l'édition du président public. Conformément aux prescrits des articles 324, 326 et 27 du Code judiciaire militaire, le tribunal de retient le défaut à l'égard des prévenus Benjamin et Capi. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties
cas pour les 4 autres, le tribunal est après envoyer cette affaire contradictoirement à leur égard. Donc, nous pouvons procéder en poursuivant l'instruction de la présente affaire. À l'audience de la remise, le tribunal avait demandé au colonel T.D. William d'être là avec nous. Est-ce que le colonel est là? T.D. William. Le tribunal avait également demandé au capitaine Kongaoui, l'adjoint SD, Bataillon Pem, d'être là avec nous. Le tribunal avait également demandé que le caporal Bizal soit également là. Le tribunal avait demandé de réassigner l'adjudant-chef Shangan Omiyigi. Adjudant-chef Shangan Omiyigi. Je n'ai mobile souffrir ma casse. On était dans la tête de la cause, Shangan Omiyigi ne comparait pas, bien que l'assignation à témoin lui est parvenue via son bataillon quand il visite si cette assignation l'accusé réception. Dans de la loi, votre avis par rapport à non-comparution de l'AC Shangan Omiyigi, qui est le garde du commandant bataillon Pem. Merci pour la parole, Monsieur le Président. L'adjudant a été cité à comparaître et oui, l'assignation lui transmise. C'est la deuxième audience à laquelle il ne participe pas. Il ne participe pas. Et, Monsieur le Président, en vertu de l'article 249, il vous confère tous les pouvoirs. Monsieur le Président, votre office tribunal, par votre entreprise, peut les contraindre par un mandat d'amener. Et s'il base de ce mandat d'amener, il doit comparaître, il est tenu d'ailleurs à comparaître M. Président. Merci au terme de la loi. Je vais noter que le tribunal opte pour la comparution de l'adjoint Shangango en différent concernant un mandat de comparution. Nous allons poursuivre avec l'instruction. Adjudant Caporal Ngouyazate. Il y a également une assignation en rapport avec le docteur Roland Nengi. Docteur Roland Nengi de la CNPP. On passe devant. Oui, maître, il y a un souci. Oui. Attendez, Monsieur le Président, il vous plaise de notre comparution. Oui. Merci. Moi, c'est Maître Massoud Bakala Nata, avocat au barreau de Maïndombe. C'est pour le compte de la prévenue. Oui. Oui, merci, Monsieur le Président. Maître Guy Gabriel Olivela, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour prévenir Kingambo et Katoka. Conjointement. Maître Alain Choukou, je suis avocat au barreau de Koumé. Voilà. Nous allons identifier le docteur. Allez poser ce micro-là. Comment ça va vous identifier? Vous appelez? Docteur Nengi
ne répondez pas au nom du docteur. Vous avez un nom. Vous êtes nommé. La date. Le nom de votre père. Papa s'appelle Nengi Kinkam Octave. Le nom de votre mère. Kiaba Mandoko Célestine et c'est Vous êtes originaire de quel village? originaire du village d'Ancion, Vous êtes de quel secteur? secteur de Kapia, Vous êtes de quel territoire? territoire d'Iofa, De quelle province? province du Pune, Vous avez quelle nationalité? congolaise. Vous avez quel niveau de titre? Je suis médecin spécialiste. Profession? Je suis chef de travaux à l'Université de Kinshasa et médecin. Votre état civil? Je suis marié. Le nom de votre épouse? Madame Inier Mvingi. Vous avez combien d'enfants? 6 enfants. Vous êtes de quelle religion? Catholique. Votre adresse, vous passez la donnée auprès du monsieur. Voilà. Passez le micro. Après vous, soit nous maintenant. Voilà. Le mot là, vous me donnez la main. Comment le mal à micro. Les yeux dans la tête. Kombo nanga Mbuibiza Shabani. Mbuibiza Shabani. Vous avez un Nanga Kwanzu. date? Le 3 juillet 1994. Absorbe. Comment papa Izan. Azali? Azatu. Décédé. Comment maman Kabi. Azali? Amasa. Village na Wakomu. secteur? Chiam. Territoire? Nangaji. Province? Toujours Nangaji. Province? Aslomami. Vous avez la nationalité? Congolais. Quelle classe? Oui. Sur la classe Cinquième. Cinquième année. humanité. Pédale. Salam salam. Azosuda. Grade na yo? Caporal. Unité na yo? Bataille Belle. Vous avez la compagnie? Troisième compagnie. Troisième plateau. 15e section. Moro mapiki na yo? Osananga. Opesa mo pas de fou. Osala sei na yo? Amina. Monisco. Aliyo yesu wabongo class. Samura? Oui. Islam. Bala? Oui. Comment moi ça? Zaza Maya. Bala Bondi? Ibale. Adresse na yo? Opesa kuta greffier? Oui. Merci beaucoup. Voilà, ezala yo, ezala docteur. Na abengi bino situé à kopesa travailleur. Donc kozwa déclaration
Téléphone à
prévenu Honorine, comment il a rencontré Honorine? Mon major, na kati ya mouvement wana basodana bazobima na kati ya banke biso mpe libanda kotie ceinture parce que banani bacivil atomboki bopesa biso ye tosala toboma ye biso mpe libanda tozotindika bango na kati ya kotindika wana bango baleki nga misu na nga basoda bamemaki mwana mwasi wana parce que misu na nga emonaki ete ndenge mouvement wana biso tozo intervenir sikoyo na kati ya mouvement wana na se ya makolo na moni telefone ya bato wana na se basivili to basuda civil basangani na basoda bazokende mpona bazwa ye kaka sikoyo na se wana na tie miso na se na moni telefone na lokoti yango bamona ere na baluki namoni aida chef nayebaki kombo na ete alibi mokonzi telefone yango Est-ce que je vais en Britannie? Je vais en Britannie. Est-ce que je vais en PC? Elle n'a PC, ça ne va pas se lever. Ah, on a tellement de gens. Ah, donc, quand il s'est que la jungle pour notre chana poche, pour la moitié n'a pas de PC, je vais en Britannie, on dirait que la jungle n'a poche. A découragé ma moto. Tobimi, elle Tobimi, pour comme la compagnie. Comme la compagnie, na ebisali dans les compagnies, na lebi de couple na zona na shida wetu. Aida de compagnie alingi aboye na lebi te, na menu masanga te parce que na mena masanga te. Na yepo na peso rapport dans musalo to kinga na lebi lola. C'est côté to genda ki musala na lokota téléphone na si. Ko téléphone na yeba ki na lokota téléphone na si. Adida na yebi komba na ete azamu kuse boye. Na escort akomanda bataillon. Je suis téléphone à Wana, à part téléphone à Wana, je suis là, parce que tu as dit le banc. Il y a un téléphone. Naïbi et Combo Naï Changanda, celui Changanda, si il peut agir à Ibis avec tes soldats, il peut s'engager rapport, dans le contact téléphone, il y a aussi téléphone à téléphone à Zoki en gros, parce que ils sont là, la escorte à commandant bataille, les alliés téléphone les alliés. Zoki le 16, le 17, vendredi tokoti musala dimanche lundi tobimi musala mardi tokei na makala natiki dosie wana kabonga telefone ezalaki ya couleur te mokonzi mpona koyeba ke telefone eza couleur fulani nayeba parceke ezaka kolokotama moko yemba moko asalinga brital azwi yango alobi pesanga telefone ntango lokoti soki obandi pakomona yango na se. C'est ça, non? Même tout le monde. Avant le côté, on a gagné la scène, tout le monde a dit à l'opéra. On téléphone dans la scène. Est-ce qu'on a un téléphone dans la scène où il y a la couleur? Tout le monde est comme une couleur. Bon, couleur, on dirait pembe. Parce que la scène où on a tali, on dirait pembe. Oui, on a gagné. Sentir la pembe. Sentir la pembe. On a gagné le tout. Siko telefone yango eza wapi? Ye asetanga wana kozwa nanga telefone bamoko pesa ye banda jeudi wana elalaki na maboko na nga te ememi na maboko na nga te. Siko mbongo mpo lokotaki ezalaki kambe? Lokotaki mbongo eze apart telefone lokotaki par téléphone parce que biso tozalaki libanda tozalaki na libanda mpona kosikise a part téléphone alokoteke sikosango bazalaki na kati to azalaki libanda inde chef nanga tozalaki na ye libanda azalaki na kati ye mpe akotaki na kati te ye nde tozalaki na ye libanda donc akozala akotaki na kati nsima na nga kopesa telefone parceke wana nde na ye telefone prévenu Honorine téléphone na yo ezalaki ya couleur nini? eza ya or eza or or eza na couleur nini? déjà or ezala téléphone oyo okotaki ezalaki eza lokola or
banda na botama na tikala ko mwana ko te mo parce que na ko 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 ta ke na do ko banda na botama na ibnan on de on di ma na swenti Zala mo di ko na mama za ko pembe na yo zo na ndanga au pembe na ngwana zala ni ndio wana capitaine SD téléphone namoni yango na cour tozosamba nde namoni officier supérieur ya dirance 14e raison emoni ya déposé téléphone na eza epa ya juge epa ya officier de sécurité esika nga na vraiment natiraki attention te si manere oyoka wana eza téléphone na nori mais ntango azodépose namoni nazodépose eloko moko epa ya officier de sécurité mais natiraki attention président Morini téléphone oyo atikaki na audience na komate ayo telo ye alobi ke bapesakaki yango na officier public ya ataki yango wana ongami mon président par après nde bainterpellé capitaine Ousmane oyo areceptionnaki telefone na maboko ya AC Tangana interpellé ye ase justifié na moko journaliste bakaka pema ibanda ina lida ase justifié ndenge nini akomaki en possession ya telefone wana président Lori nazalaki te makambo ebele na motu emomaze na chambre mosusu na chambre ya koo en tout cas, là, dans la mémoire, quelqu'un a besoin de vraiment, je ne pense pas. On appelle ça précision, en tout cas. président Lori dit le mot mon téléphone wana te Bon, major, même les lobbies, Ami Moka Jean chef, Babanoko de cité Bissunandolo, na yebisi abenge ama présence à téléphone. Ayami, ayibisi le capitaine Congo ya Zolu kwa. Non, yebisi yokutanga na bureau na fani na Zolu. Finalement na moni yete. Donc pendant jeudi oyo, biso ngai na ye na lelo souvent. Mais azaka na baton pe ma fani na baton pe na. Salva, tribunal a besoin de disposition pour na monganini emonaki basuka na solo bazokabola ntango ozalaki na nyonso ezokota monganini oyo omonaki basuka bazokabola misolo kozala na banki mpona loba bosie mwa major misu na nga sikala komona bisika basoda batelemi 3 4 bazokabola mwa kokomela bataillon pere ere tokomela bataillon pere epesi alita de compagnie na nga rapport wana nayebisi ye mokonzi na lendi makasi kende na ndako osokola mai ozonga parceke tozaki solo monaki mpe bazokabola te wana te misu nga emoni te matoi na ngai esala koakabola Oui, on a vous avez des questions.
au renseignement par rapport au renseignement public tout à l'heure. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Tolingaki toyeba pour épargne renseignant téléphone au lokota kiango esikani téléphone. Bonjour, mon colonel. Téléphone na lokota kiango libanda parce que biso tozalaki libanda mokoli. Tozalaki na kati ya banque tozalaki libanda. Tozalaki libanda mpona kosécuriser basivili bazalaki na invitation ya kokota na kati ya banque parce que bazalaki na kanda ke baye kombuka banque. Biso tozalaki libanda totie ceinture libanda. Moya biso mosusu tokota na kati ezalaki libanda ya Rau Bank pene to na balabala Kasavubu wana. Libanda wana kozala porte eza kuna na ngai na porte wana biso pe toza nsima nani na deuxième partie. Est-ce que opresentaki telefone wana epai ya bakonzi na yo eloko na lokoti yango oyo? Même 5 minutes te na maboko na ngai parce que azwaki yango amonaki ondire naza na intention ya kotia na poche na comprendre na ngai te. Nani azwaki yango? Ase Changani aza mokuse boye parce que naye koyeba kombo na ye ere nake kopesa message na rapport epa adida de compagnie alobi te nayebi ye kombo na ye Ase Changani. Donc Ase Changani nde azwi yango na maboko na ye. Boye mo colonel ngai na loposi telefone ere nazolinga nabaluka natala ye mbala moko azwi yango donc telefone esali même 5 minutes te na maboko na ngai eloko wana epesi nga mpasi nasiliki makasi nalobi mzali osala boye akanisike nazongona ta na poche ndenge nini ozonga na biso na bataillon akei kopesa adida de compagnie ya rapport nayebisi ye mokonzi kote tokei naye mpo napesa rapport ya mosala alingi abengana alobi te bima wana bino bokomi komela masala alobi te ngai nameli masanga te naye mpo napesa rapport ya kote tokendaki nalobotaki telefone libanda ya bana oyo esiko toya komanda batawa ya mokuse wana azwaki yango alobi na ye te nani Ase Changani alobi ye wana azwaki yango naza nango te apart telefone nazwa elo mosusu alobi te yo kende na obenga ye na oyebisa ye. Monsieur le Président, merci. Participer à toutes les questions par rapport au renseignement. Monsieur le Président, nous voulons faire poser la question au enseignant. Pendant qu'il était à la Rau Bank, as-tu entendu les coups de balle à l'intérieur? Est-ce que vous voyez Massassi vous êtes dans la carte à Rau Bank dans la carte? Mama jo vérité eza bosembo tokoni teke basoda na biso bamosusu baza bapanika banini so toyika masasi basoda biso bamosusu bazobeta masasi libanda mpona koyeba ke wo soda nde azobeta masasi emela kuna na kati ya ndako ya Rau Bank est-ce que oyebaki masasi ezobeta eza na vérité eza na koyeba babi na sali mpo moninga tanga masolo boucle